ezalaka œuvre elingaka amitié union unité bosangani koto tombola nkita ya musique ya Congo mais bato mosusu baza na mpona konuire musique oyo na baartiste congolaise mosusu mpona baartiste congolais mosusu bazobeta musique oyo mpona kotombola honneur ya musique oyo libanda ye azalaka fo balobelaka ye balobela oyo elobelosala maloma orate concert una manka kaka babillet toluka baanalyse basalela biso analyse ya concert ya Côte d'Ivoire deuxième concert batobeta na salle ya Anoumabou otochange tokendaki na salle ya François Louga ezalaki suite ya manque ya respect ya contrat na politaire na biso faire alobaki yango mabata bakotambola nzela onga na tiki batambola te to na posa bandimaka zo de Paris te bato esi bandimaka zo de Paris soka moto moko aboyi na ye kato te baboyi millions de personnes bandimi na bango ka te bana bango mpe babanyamulei eza problème te donc te soko okoni moto ana libumuloko mbunda swede swede komosala yango promotion c'est qu'à comprendre que eza réalité libumuloko mbunda swede swede oui c'est qu'à comprendre que eza réalité baboyaki yango sans le savoir bayeba ezalaki mpona kotombola kitape honneur ya musique congolaise libanda nous sommes libumuloko libanda vrai vrai toyaka mpona mbongo te toyaka mpona casino te toyebaka mpe teke casino koyaka un jour mais na baprojet ya artiste ayebaka déjà ke nakobeta na basalle mythique na basalle le plus prestigieuse ya Europe mpe partout dans le monde ayebaka yango déjà po ezalaka sue na ye na baintention na yango abetaka musique lyrique symphonique po emema ye na basalle oyo ye banaye kopense nde fe afandaka biloko oyo asalaka eza biloko oyo akanisa nde tomonaka filme tu peux imagine mutu abo ape konima beta musique opéra complet akomisa biloko nyonso te eza vraiment union sacré union fait la force. Pourquoi n'y a fait la vie c'est déjà la bénédiction sacrée et c'est le rôle de l'ambassade. Non, pas si nous sommes bien. Ce qu'on a dit, c'est union sacrée. Il faut que nous ayons l'amour à la cage. Donc, il faut vivre ailleurs. Tout le monde est là, star. Mais le rôle est là, bana wenge, ba massa ferry, ba collègue ferry, ba chaka musique à Congo pour. Ne pas autre chaper musique à Congo pour, mais dans l'album il y a les padres à penser. Il y a bien un collègue qui n'a rien à côté musique à Congo pour. On a bien un dynastie album à faire, il y a pas marqué. La bien un collègue qui n'a pas déjà chaka musique à Congo pour, ba chaka musique à Congo pour. Et que les gosses, vous allez nous mettre ça, tout le monde tout va y avoir la dynastie, pas fort. Ils sont en train de comment faire par rapport à quoi? Véritablement comme on dit. Vérité. Et ça vérité, c'est ça le coup, c'est ça la campagne de déstabilisation et harmonie la dynastie. Mingi ça dynastie pour ça album légendaire. Et ça album oyo ba musique congolaise, ba musique congolaise. La musique congolaise. Ba musique pour faire le pas vocal moko e banité. Il ça muto kwa mbasi ça vocal la ya malonga. Tomboka est force. Ami tomboka ka pour les moko dikaza aishua baneka na orchestre za vocal malonga te. O mususu wana za pas jibete alonga za te da vocal te. Abima kidiga na nzembo moya mamale. Bangimba peta tous me baté dira akena poto bilamba ko kabele to ko kalite makoleki milaya ngwana ba ponte ngwana ba musicien. Merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde entier, partout dans le monde entier, à Paris, Bruxelles, Allemagne, Hollande, partout dans le monde entier, aux États-Unis également, vous nous suivez. Un grand merci de vous retrouver encore une fois de nouveau dans le cadre de votre émission Culture à la inescapable. Mais ça, on peut savoir actualité. Il y a musique, il y a actualité culturelle également. Un grand merci à nos partenaires. Nous surtout soutenir Abisso de loin de près. Vraiment, Abisso toujours dans la prière, dans ma bonne lit. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes lundi, début de la semaine. Tu peux suivre nos bons débuts de semaine. Nous surtout semaine à Sika, objectif à Sika. Beaucoup, tabo, Lukala, et ça va bien. Partout dans le monde entier, vous allez concentrer car ce que vous avez concentré, trop. Je suis Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie, à la présentation de cette émission. Aujourd'hui, encore une fois, je reçois pour vous Gouv le Gaulois, Soda Mbodi, Soda Papa Hervé, Oabito Mesana Kobeta Lisolo, ya fait rigoler le padre Jésus de Nias, qui séjourne au niveau de France, vraiment au niveau de Paris. Oabi déjà, tu dis que bientôt là, nous allons savourer de très belles mélodies, de très belles chansons. Il y a Dynastina Harmonie. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à la fondation César Pachotti. Yangoy Loboko Yansambe pour comprendre un décor des alliés vraiment pour la Gitoko, la fondation César Pachotti, Yangoy Loboko Yansambe, à jour.
ensemble les enfants d'abord dans Fondation César Pachoti Yangoy Loboko Yanzambe. Plein de bonnes choses à vous, nous soutenir, Bana et ça va bien. Vous voyez déjà, les enfants, c'est l'avenir. César Pachoti Yangoy Loboko Yanzambe. Il est en train de penser aux enfants dans Banande Makambo. Un grand merci à Balandinho, surtout à Tariq Ngangu. Il y a Émergence One Télévision également. Na Pesimbote na bureau présidentiel, équipe présidentielle. Il y a Maman Fanta Fofana, Bibi Che Umoso Motema, Cédric Makela, Naomi la japonaise, Maman Lanita la gabonaise. Maman, plein de bonnes choses à vous. Plein de bonnes choses à vous. Concernant Sarah Kitoko, Toussaint Boumbali Soy, le motivateur de tous les Gaulois. Maman Sylvie Betty, Eliki Tenge, Emmanuel Kalonge, les coachés Kassam Amnezara Fiston frappe le père de la révolution. Moutapé Samakambo, Banda Makama. Un grand merci Nabino Nyonso. Nabino Nyonso. Je dis également un grand merci à Papa Emma Capital, et tout puissant de la presse congolaise depuis les États-Unis. Mon témoin à Maman Chandra, Manitouangani, parents à Jadeite. Majesty, déjà Ephraim, si vous êtes d'accord avec moi, Fongola caméra n'a pas ça Gouv le Gola, mon invité. Mbote, bonjour Gouv le Gola. Bonjour Tariq Ngangu, journaliste ya Nzambe moko wa kuningisa poto na ndenge ko sakana te ba ko mona bwani eza kati na yo. Faut ko yebisa yo merci pour tangaki. Oko sala différence ya mai na mafuta, en tout cas félicitations. Na pesi mbote na batutu ba otala biso to ko bossa na équipe présidentielle ya Maman Fanta Fofana te na ko bossa na DG Polote. Azagana ya pichu botoko ibuno akaza ko sillonner toujours likolo. États-Unis. Ba to monika to changer décor donc ba ko mona biso wana César Pachoti, Fondation César Pachoti, le Boko Yanzambe. Donc que les enfants d'abord. Biso nan. Yo bozaka enfant. Oh na mwana babi les enfants d'abord. Na yo pe mwana. Agir ensemble. Marambolo bareza su ya bana tiens. Marambo ya bana ndaza ko s'adresser na ba parents. Yo zolo papa Kardashian za mamba bana. Bon histoire esengaka oza mukolo to poza la mona to tanga histoire même na primaire. Si tu es na secondaire tu es na humanité tu es ko 6 to koti nango côté to kota nango. Donc histoire ezala te ka foza na âge monga mukeno équiparate. Yango to moni biso tout oza na fondation César Pachoti Yangoy Loboko Yanzambe. Ensemble, agir ensemble. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. L'enfant c'est l'avenir. Oui, biso ne doit venir. Moi le temps total. Et aux enfants te koloba bongo te pardon s'il vous plaît. Oh, nana papa biso za maman biso mami yoloba wana. Faut dépasser d'un stade enfant. Moi na sila moi na sila raté même ba koko wana mona ba koko baza pena baboti na bango. Babota ba baza bana. Nga una no mona mukebo na no mwana. Jeti ba Sergine Diel et Motema Patrick de Mouchi bazana mwana na ye Maisha. Azana mwana elwa neti le padre. Mwana mama Marie Makese. Ya Orly Golo mwana mama Marie Makese. Ya ni ke Golo pe mwana mama Marie. Bango nyonso baza bana ne mo to za bana yango moni babi agir ensemble les enfants d'abord. Fondation César Pachoti le Boko Yangoy to pesi vie mbote toujours basala ka ba fondation les arabato bazana idée ya ko aider bato. Voilà surtout les enfants. Oui bazana moni les pas dans fondation fait rigola. Les pas de ka pa lo barata salama mbobele même mbongo oyo to betela ya homme acoustique na biso to o mbongo kotaka ya Croix Rouge. Les pas avec ça on a na pona ko sunga ba aide humanitaire. Ya solo. So isoto cha image. Tocha naza tocha si image tocha na batembe wana ngaso balinga biso image tocha Ephraim tela biso image tout le temps de le dire l'argent qui est gagné par rapport au live acoustique est versé directement à des familles en fait. Il ne le dit pas mais vu qu'il est tout le temps discret, c'est versé à des familles et du coup je lui dis fais ça et il m'a dit non je ne vais pas le faire. Et un jour, je reçois toutes les chansons. Wow. Vas-y, balance-le. Et en 5 jours, on a fait le marketing dessus. Et ça, c'est la toute dernière opération qu'on a pu faire. Et on a fait d'autres opérations. Voilà, Gouv le Goulot, mon image, oyo. Mais pourquoi ni papa Hervé Mambobo à l'obaraté? Il y a un moment où communication est à mon qui est. Hein? Vous avez une communication belé, baninga ba beti match ka bou, ba che ba image, ba ke goma, ba che ba image, mais bino bozo sala ba œuvre boy, bozo bomba pona nini za nini yango vraiment. Concerne ba pe manka vanta ba bié ba cha image. Oh, tozo beta mamba fondation. Moi eza bongo fondation na biso ezali faire le beloko moko méserve par la ma place alinga mingi kotika mosala na ende eloba na place ya loba mais yango to che ba image to lobité.
communication ni beaucoup le bagage à faire et go marcher té ce que le en fait batu mususu bazala qui na influence médiatique na ndenga mabe ce que le pas bazala qui na influence médiatique bazala qui est compétent linga qui ba information ils ala réel ils ala information ya vrai ils ala information véridique ils ala lukuta ils ala kosa le kate po ba kangio okomi okosa la batu té bito to ça ba mitoté en fait tant to beta qui to ba qui fondateur to beta qui to ça qui concept à homme acoustique tant le pas dans une monde vexant on pona ko sunga ba aide humanitaire on ko pesa ba maman il faut rebeter on ndolo les pas dans ça ba cachiné après ça ba tout ba désinfectant on se comprendre après ça ba tout ba biloko belé après ça ba tout ba mambo belé ana tandi to emanze mo este bande ko na bizona este to bosani binote o weza ko ili ko lobani ili ko lobaka ba effre na inde solo ba na place ye aloba donc en fait et na ngo ka te il faut tu ko ganga to che image ba to ba moni mamoni ba utu moko na itsoki ika wana akoma mutu akoma nyamulenge ika de yong détracteur na biso makasi asala vidéo na papa Hervé na Instagram ya mulai ngo bagolo to boya ne pas dans dimango nde pas dans artiste o aza ouvert d'esprit aza pe artiste o aza simple aza artiste o alingaka makambo te aza artiste oyoyo donc ye pona ye ezalaka œuvre lingaka amitié union unité bo sangani poto tombola nkita musique ya Congo mais batu musu bazana pona ko nuire musique on a ba artiste congolaise mususu on a ba artiste congolais mususu bazo beta musique oyo pona ko tombola honneur ya musique o libanda ya zana ka fo ba lobelera ba lobelera lo nyozo sa malonga bo rater concert kuna manque avant ta ba billet to luka ba analyse ba kota mama batu ba salela biso analyse ya concert ya Côte d'Ivoire deuxième concert va tomber dans la salle ya Anou Mabou auto changer to dans la salle ya François Louga et ça là qui suite ya manque ya respect ya contrat na producteur na biso et ça qui manque avant ta ba billet producteur na ça respecter qui était certaines clauses on mène à point benana na chubo no mbeli wana concert les annulé par rapport babi non suite ya coronavirus la restriction sanitaire na ville wana ba boy ba rassemblement plus de 20 personnes mais yo zo za manka ba billet comment oh Ravani abeta ilo ndeni abeta ki su hier ndeni oh ba Ravani abeta ki dimanche abeta ki samedi abeta hier abeta so yebisa mai mais Ravani za mwana mboka ba ko comprendre ya mboka na bango ala mkolo mboka wana ya Covid c'est il y a 4 jours passés ils ont concerné deuxième ville oh eza ya Dar es Salaam te bango ba betite suite à manque ba bia 18 billets pe ba comprendre que muta autotune bi Covid triché papa ba carnage ketini ko bebisa Tanzanie 18 billets ateki 18 billets tembet na force wana 18 billets biso to beta na Tanzanie concert à 1000 balles ke image Kenya ko Kenya to beta na Kenya 1000 balles bon ba ngaba ki na Tanzanie pa balongola bo nzoka kima kinkaka kilomboki la papa ba betite mais 18 billets na 1000 balles $18,000 na ko so ba recette ba concert ba misusu papa ba teki ba 20 ya ba o ba chaki wana lukuta ba tebeta ngo ba concert ba 400 na ngo ko ta concert 400 na autotune bikobi mais ba lingaka ka bongo ba lingaka faire nde bongo ye ba lingaka ndeni a force ye ba mema ye ko mema pa ba to ba kota ba mboka misusu mais les padres zaka ba nzembo na ye muté tekai vite humanité ka les padres na konda tous les continents du monde on dit le Congo soulager pe bino vu que bino pe concert moi ya Côte d'Ivoire babaki oh te ba biéje ka mito ndie le ko soulager bino biso sikoto za konde ba to buka ka sikonde tembe buka ka tembe to fini yango to ebisi ba to ke awa le pas dans beta pe to ça to beta concert pourquoi to beta concert était na Côte d'Ivoire producteur a respecté qui était certaines clauses maintenant ko lier les padres beta kao mais beta na date convenue voilà date so fa to beta deuxième concert na biso producteur a respecté certaines clauses on lié bango les partenaires ta contrat tant on respecter ba clause to beta to beta to eka to image on bonne mona na concert ezalaka en ligne na site na page ya MTN Ivoire pe eleka en ligne yo tala image te na lobby ba tu ne ba lobby senga bongo yo image ozana ngo ala za mo lobeli ya batu bengano to tala concert à live yo ngana to ba to ndi yo to bana ke ba to ndi tala mutalibu mona asambo asaki analyse à la yo o bana mutalibu mona c'est ça qui propos na bo mutolobi na mutalibu mona lo wa mbunda ya mutalibu yo posana ke bata mabumu basala biso analyse abetite baboyi na bango batinda kutu bafakoshe mo bazaka na mbongo na basala biso nzembo meto kipa bango te mone babunga ba to ndima Casino de Paris. Casino de Paris c'est salle mythique, salle le plus prestigieux papa faire alobaki yango mabata ba kotambola nzelo ngana tiki batanga komona ngate mabata te
to na posa bandima kazo de Paris te batesi bandima kazo de Paris so ka mutu moko aboyi na kazo de baboyi millions de personnes bandimi na bango ka de bana bango pe babanya mulengi eza problème te les problèmes c'est que yo c'est vraiment babanya mulengi par rapport à quoi toi lingi Congo fa linga mangambo to Congo tombama ndenge yo linga Congo linga mangambo Congo za na secteur ya likolo au moins mutu mundela changer nationalité kenika na Jeux olympiques pour na kotombola drapeau ya Congo Marie Banser mbote na yo déjà a gagné na Jeux olympiques et ça Congo peut bien allemand a commis comme a demi-finale a gagné déjà que demi-finale a gagné déjà demi-finale ngala za bien ça a branché mieux informé que les gars belé mon frère oh ça venait brancher à solo na bozo tout na solo c'est que c'est ni ali kokoma maman na lo barabaton batala nga ba comprendre que savoir yali maël yali intelligence yali na sagesse ezali ba musu ba traiter comme moi marque muta o traiter nga marque ça mutu moko ba te belé ba olinga ngai moi je m'en fiche ba bezo finga petro nga finga ta lo ba ndé vetation ami muta za ketring za géné za problème te ba ba traiter ba milidia ba ça ba to mena dia malanganda na ba mona te ba benga ba milidia ba ba to mona ndé ba za ba kadacha ba ketring ndé ba influencer ki ketring na mila musique congolaise et puis que ba kana ko fort hein o kana nga ba kana nga ile mama baluka vina ngai beba ya joba kalina sala nini mama na ngai ngate ukani ngai nzambe ne mdo asukisa ngana mona nzambe mona nzambe papa psaume 35 ketanga ngo comprendre les gens l'Éternel défend moi contre mes adversaires combat ce qui me combattre autant un peu Bible Trouve les Gaulois. Soda les yeux bloqués partout en Saranate. Père Gola, papa Hervé, plein de bonnes choses. Est-ce que le ngoli chapeau. Nabi que tu es tellement fier ya Rosana Soda le roi Gouv le Gaulois. Et ça rondeli ton frère bien on a ba appel. Koutane na ba parler. Papa Bissout. Ah papa Bino benga yo. Papa Bino ngatinda yo. Ça problème te papa na rotindo pe Belgique. A rotindo pe Bujumbura. Dans tout ça tard na pe na casino de Paris Rosala. Nzambe mtayebi. Te maman nzambe te babi ke so za te za et sopo. Parce que toi ba ngo me fitike za kana maboko nzambe mais. Est-ce que casino de Paris te baba musala tu ya punda. Est-ce que yo salem ça pour na casino de Paris? Est-ce que toi kana no pour na casino de Paris? Tu vas défendre des causes où juste et puis valable. Toi ba golo, tu vas pour na mbongo te pour na casino. Pour te zebele. Pour te faire casino, tu peux aussi faire un aux États-Unis. Tu vas pour défendre des causes juste et puis valable. Nous sommes des Gaulois, des fanatiques, des faits, des vrais. Tu vas pour un bon côté, tu vas pour un casino. Tu vas répéter que casino un jour. Mais dans le projet artiste, il y a déjà qui dans la salle mythique, dans la salle le plus prestigieuse, il y a Europe, peu partout dans le monde. Il y a déjà pour aller souhaiter, na tension, il y a musique lyrique symphonique. Pour même dans la salle, oh il y a des penser. Ne fait la fin de la biloko oya sala geza biloko oya kanisa neto mona ke bimi tu peux imaginer mutako akeko ndima beta musique opéra complet ko sa biloko no surtout et ça biloko oya bulaga les pas dans la boule musuno e bimate ngana to yebite beto surtout que la casino oui casino la salle mythique c'est le plus posé pour les pas dans comme histoire côté ba comme histoire de musique à Congo mais pas dans ba sa histoire mais les pas dans la salle musuzo azo bouler bon sur les pas de que ça na disons squardel. Bon rêver ma disons quoi to rêver te neni as artiste musicien faut rêver ba ça la danger mamni ozolo ba ona abeta Zénith de Paris abeta nini ni Élysée Montmartre akena obeta na yota na Russie na mboka Vladimir Poutine est-ce que le pas da katisa ba to Hollande katisa ba to Suisse akatisa ba to France akatisa ba to Londres ba ya kota concert ya yota na Russie na KGB na mboka KGB ya Vladimir Poutine KGB pour yo ba mambe le na KGB sakana ko service secret russe, KGB. Service secret russe, KGB. Voilà, merci beaucoup à fidèles amis, fidèles internautes de Émergence One Télévision. Merci également à la Fondation César Pachotti Yangoy Loboko Yanzambe. L'enfant c'est l'avenir, hein? Les enfants d'abord agir ensemble. César Pachotti continue toujours na bola mozo sala. Kendara tina ba kan look eskaba na ba bota mara trop ba para bazo sundola hein et ça la bien kendara pena ba tina ba partout dans le monde entier vraiment ba blog wana ça kitoko vraiment César Pachotti Fondation César Pachotti yango loboko ya Nzambe aza toujours na yo en featuring avec Tariq Ngango journaliste Nzambe kitoko toujours Gouv le Gaulois baby que basango ya dynastie et comme moi mystique bazo traiter dynastie union sacrée kutu badwazo benga babi union sacrée ngo ya ndenge nini wa voilà merci beaucoup na binonyo surtout boza na branché bon message la Tariq Ngango un grand merci également à Joël Gazo Joël Gazo dernier défenseur Materazzi depuis plus 33 plein de bonnes choses à toi yazara mingi na Clovis Mimpala bureau international beau avis da papa na Chloé. Plein de bonnes choses à vous, Joël Gazo, plus 33, les derniers défenseurs, Materazzi qui
kitaka. Hein? Clovis Mimpala, papa na Chloé, bureau international. Gouffre le Gaulois. Tu veux te le solo moi Dynastie. Dynastie, un très bel album au Congolais, ne soit là. Mais moi, il y a tellement de spéculations qui autour de Dynastie que au fur et à mesure que musicien sous basila atombo la bango amema bango ben ba moi aura moi ça bango bien hein babiloba lobana toujours lobama na yo en tant que Gaulois en tant que moi na papa Hervé en tant que défenseur numéro 1 ni ba lobara ya papa Hervé numéro 00 olobani un Dynastie ça projet au eza ko cha musique Congo poa d na kata Dynastie muta leki muto azate oh même les pads ba collègue na ba sala histoire il ba tout bazana ba sala donc il fait partie na une grande histoire de musique congolaise notre roi JDT il fait partie na une grande histoire de musique congolaise ko ba nzembo oyo e bersa mitema ya bato abeta banzema molmole kinzela ndekaya kikozela se tangwa mona kibile nanga ngi mapapu na yinoze mbai kusepsa ngai bato ko ba selo no beto li solo mutu wa sele yo obike na kena messe catholique ndezala na kata messe catholique ndezala o kembo obike koko mwa pembeni na ngai obike koko nazo yemba kilumbuka kese mama alo lokuta azo yemba kilumbu te tika bo kese c'est sengo na église yo yemba kilumbuka kese pona na soke ba yo yemba no kilumbuka kese mama beto dile kilumbuzi yangonga so biloko wana didondolo talaga maga nzenze maga nzenze koko so mama kilumbuka kese so pona koko amona nzambo esengo omona kote bango ba marka histoire musique yo koko zo yemba kilumbuka kese na kata église catholique aibite que ça musique profane kuna vraiment musique chrétienne maembi nzembo wana ba marka histoire ya musique bango bazo faire partir na une grande histoire musique ba Bill Clinton no ko sala ba 26 tabeta ba Emile alias de Mingongo il fait partie na une grande histoire ya de Wenge. Il fait partie d'une grande histoire. Il y a des Wenge, Wenge BCBG, Wenge Maison, mais pas Wenge BCBG, bon chic, bon genre. Baba tout le lot ba sakala babindombe yo ebit mama be yo ebandi wa na voix mabe mama be yo boyo le kinga na voix na motema vous allez qu'ils na voix les padres faire comme de qu'ils na voix yo za motema mwana moto si o baby si ana ede matisa lokolo esende botala bilengi bapesa bato na ba double zénith so muta ko leka na tepsa bato ke o na kati kuna bazo fula mutu te ba fula mutu te bazaka déjà na ba moto na bango ba ende ko fula musique congolaise mais so muta lobi bongo peut-être a remarqué que ya bato musupe ba sila ya ba détecteur ya faire ko ba olinga ba cha ba faire na ba massa na confusion ba cha ba massa faire na moi rankina moi eloko moko boye nzoka faire na intention na e eza nde ko cha musique ya Congo poa eza ko cha mutu poa kuna te ko bango nde baza wana ba cha déjà musique ya Congo poa baza puissant côté baza pas pour faire puissant bill to bete denda puissant wenza binzemba c'est le 3 millions yesa animateur ni nanga ba o ayimba nzembo eza plus de vie na ndenga wenge eza c'est au J3 kasi Gilles César il fait partie d'une grande histoire ya wenge musique à maison mais à mon ande ba faire ba longwa so yebisa ngai so faire bengi aya ko cha pour la musique ya Congo eza mabe en fait faire to cha mutu poate baende ko cha musique ya Congo po eza vraiment union eza vraiment union sacrée union fait la force bon point union fait la force derrière logo eza union c'est que ça la bénédiction sacré eza logo nzamba zali donc ba pesi biso kombo bien ce qu'on a que bisa oga union sacré il faut to so mutu alamuka ayena cash donc faut mutu vivre ya to mutu ya langa star mais loko eza bana wenge ba massa feri ba collègue feri o ba chaka musique ya Congo poa ne bazo chape musique ya Congo poa mais na album ya les padres a penser ya obenga ba collègue na ya ko cha musique ya Congo poa ngo to benga ngo Dynastie album a feri na ba marka house ma bengi ba collègue na o déjà ba chaka musique ya Congo poa ba cha su musique ya Congo poa et que liboso mutaleki muna kata zate toi tu confirmes que Nakata Dynastie les padres ont fou la mutute. Bon yo moibité ont fou la mutute ba yende ba fou la musique congolaise. Ils ont ba langage à batu ba lobby. Yo yo tu n'as pas langage o la NT, ba langage o séparé, ba langage moko. Selon toi langage à N. Ils ont ba langage à N. Il y a une vérité ni seni. Tena lobby soki. Na biso ke za vérité. Parce yo yebisa pour nos vérités zani. Non, na lobby ke za vérité soki. Ko na yo comme vérité par rapport à nini. Pour ça le couta. Ils ont ma solo te ba tout ba yo la Dynastie ba ba fort. Yo so comme vérité par rapport à quoi?
vérité ngo comme ndeni et vérité te et ça vérité te ça le côté ça ba campagne de déstabilisation ya harmonie na dynastie mingi ça dynastie pour ça album légendaire ba musique congolais ba linga ba musique congolaise pour papa en fait ngana photo linga projet bongo bolo ba na ba projet te ce qu'on pas derrière na projet nga za fan na dynastie numéro 00 tant on a fanatique à dynastie ko linga ko to tuna nga ba question o eza en na ba question o séparé ils ont circulé sur la toile et sur le toile publique bazo faire circuler ba message ça ba détecteur ya faire rigola faut ba remet bango moko baza ba fanatique à faire en secret en fait na habité dans le monde oyo tant ndeko ya bino ape congolais ape capite de la musique africaine a linga zo musique to culture congolaise et ça la projeté libanais ça mabe et ça projet ko nu musique congolaise et ça projet ko tombola nkita ya musique likolo ngano photo lingango on peut mettre fin à débat wana tok clore ngo kutu voilà merci ça batu nini bato baza na kata dynastie mutaleki mutu azate on comprend mutaleki mutu na kata dynastie azate bayende ko cha musique congolaise poids merci voilà merci beaucoup à tous les abonnés de Émergence en télévision na kata dynastie mutaleki mutu azate batutu bazana makambo bayende ko chaka musique ya Congo. Nous sommes avec Gouv Legola, ce sont les propos à Gouv Legola, ça n'engage que lui. Mais non, parce que mon frère, des propos à Gouv Legola, oui, j'ai assumé. Mais ça, propos, oh, ça bien. Faut que ça ait propos mogo normal. Ça, c'est que propos mogo, il y a que séparer de côté, de sangani. Au moins, que bah, puis c'est comme qui t'ont union sacrée. Ah, parce que il y aura un combo union sacrée. La sacralisation. Union fait la force. C'est ça. Bon, on t'en a oh. Au groupe d'accompagnement, ils sont mis ça groupe d'accompagnement pour défendre au caisse accompagnement. Et arrêtez, mais on va pas faire faire. Oh, bah bien, il y a groupe d'accompagnement. Mais bah faire les pas. Faire les pas. Bah mise pas faire les pas. Ta vocal moko et banité. Il y a ça mon droit mbasi, ça vocal la ngoma malonga. Bah tomboka est force, mais non. Ami tomboka eka pour na moko bigaza a échoué bandaki na orchestre ça vocal malonga te. Oh mususu on a ça pas JDT alonga la kata JDT ça ta vocalité. Abima figura na nzembo mo ya mama leki. Mbappé tia misusu me batie figurant akena poto bilamba ko kabele zo ko kalete makoleki milaya fungwana ba ponte ubona ba musicien ba mise bana vocalité o yemba mangana bar to solo manga musuko faire bimisa ba mise na orchestre ne lo ba osala lo fierté à faire ba Nicodème ba Chikito ba Kunzado ba Rice Matadien Reste mentalité où ça n'a pas maison mais bah yembisa ita ta maison les pas de mutafula ita kalo baga o na eda faire spirituellement ça pour mutu mi aider spirituellement yo moko mutu boza pour mutu te yo aider mutu spirituellement mais yo moza ko avancer te tant que ça sans t'aider ça là qui est derrière toi ça là si je qu'est-ce que j'avais dit que tu es vocal que tu bima que tu non ma b ba yembisa ka tika ba yembisa yo gouvete ba tu so to ba olika na ba TV ba linga ba kitisa patrimoine na mboko faut ko recadrer. Un avocat n'a malonga ou ya sana Congo bayebi. Après on a que ça fait. So on doit faire spirituellement. Mi aider. On dit pas là là. Yekuta kufa là là de. Na ba kabo c'est nengi mo. Yuna kabo si vous en a problème ni pour maman. Voiture ça monter nzoka yemo musique ezanga monter. Acha monter tambola. Et ne ba tu msuzo tellement ka leki neka po a toucher ne faire ka po ba azo buzz. Ba chaika. Ba chaika. Donc mutu msuzo leki neka po ba chaika o so longwa mais mi sala musique va avancer. Avancer voilà on komisa ba avancer yo au moins que ba beta o kara po bango mo ba faible ba forte ba gola nous sommes forts ensemble yo na lobi no ba tout bazo linga ba o déstabiliser projet ya dynastie ce sont des détracteurs de faire gola mais ba fanatiques à faire gola en secret pe au moins bango ba banya mulenge ce sont pas des vrais congolais pour projet ko to mo la nkita musique ya Congo na mo na te mutuni na go ya hotel melango Mutuni na ko telemela yango o monaka ba benga o inosaka sur le fan de politique congolaise calme bo. C'est beau fan taper musique à Congo Kimia. Voilà, merci beaucoup à mon vieux Francis Mavimpi. Venant en direct de Lorient, plein de bonnes choses à toi. Yaya Balé qui mave coiffure Nakacha Orléans salon Ezaka Kamoko. So ngobima kitoko. Bolo kwa Tariq Ngango journaliste Nzambe qui nega na salon mave coiffure Nakacha Orléans au coup ta fait nanga Francis Mavimpi Azaka. Wana plein de bonnes choses à toi mon vieux Francis Mavimpi. Yo beno tika makambo. Bienvenue au Seigneur le mannequin de Lyon. Alain Kembela, Yaya Baleki, plein de bonnes choses à toi, garçon de disques. Gouv Legola, Oyoki Basango, Alain Kembela, t'es de retour à niveau à Paris. La personne Alain Kembela, moi, t'es si gars, t'as la ngaïna, ou bossa, n'a raté mave coiffé.
Francis Mavimpi en direct à Orléans kotala biso a TV munene azakana Grégoire le Laurentin TV moko ya muke me bato belé ba kotala gouve le golona tarike ngango journaliste en Zambie yobi kana ko bosa na Yannick Kayinga la moné visibilité il faut na kangesa kaina papicho matende les boulevards beau garçon na ko bosa na raté boss kovo mambweni 5 étoiles motema maman Florence Lubaki na Genève pembe na zakana ya aimé makabis confil ya kati na ndenga ko sakana te mutaleka gazu na ko bosa na te ya dadangwa bana les patriarches deux fois te na ko bosa na te na ko bosa na mon vieux Chico mabele mame na ko bosa na Chico mabele mame ko bosa na mon ya dadangwa bana mubiala héritier mubiala en direct à Paris na ko bosa na te azalaka na mon vieux Weston et Chimvundu en direct à Luanda mabeta à Paris Luanda États-Unis or ezaka mboka kotalala or papa or Weston et Chimvundu kanga komona bina Weston et Chimvundu oka kombo Weston et Chimvundu Luanda mekeba ke na Paris ke na États-Unis ke na Japon yesuko or ezeka ya lala katoleka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous allons également parler, il y a Point Nabiso, il y a Souka, il y a Regarde-moi, et ça lui retourne dans la chaîne YouTube, je ne sais pas expliquer, non, le public va comprendre. Ça lui retourne à la chaîne YouTube, il y a Papa Hervé. So ba longo la ngona YouTube c'est que faut zonga na ba vie nango to bande nango ya sika mais le ko zonga na ba vie nango c'est que ça en privé donc ça na ba problème fallait ba solo ba pour parler ça na couvrir ma solo la maison Graal le roi va trouver terrain d'attente ba solo li à l'amiable ba trouver solution et zongite yo expliquer notre chanson mémoriale chanson légendaire chanson historique et zongi ezongi na kati ya chaîne YouTube ezongi na kati ya chaîne YouTube ezongi pe na ba plateforme ezongi na version ni audio to vidéo ezongi na version audio bientôt la to zongi sa siko version to zongi sa vidéo la ne to sono le msubu na sima na biso ba ko chango déjà donc ba baza na bango dia na ebisa ki batuke ngana ebisa ka batuke ko zonga lelo ba pesi nga raison pour na za mitote na loba ka makambo na ebi on a maîtriser lelo regarde-moi ça li réapparition na ba plateforme streaming. Et ça déjà on a digital les zongi, na ba plateforme digital les zongi, ba to ba ko somba ngo bo télécharger ngo to reyoka pas zongi et luka makambo azongi. Regarde-moi muta pesi mama ba kasi. Luka makambo te. Parlons également du dernier point Casino de Paris, vente à babier c'est comment? Vente à babier zo kende bien mais ba golo ba lali mo muke on to yebisi bango direction Casino de Paris. Tous les golo o azaki mo ko la muke eza réalité. Et ando to so bomoni mutana libumulo kwa mbunda so de so comment ça ngo promotion c'est qu'à comprendre que ça réalité nani libumulo kwa mbunda swede oui c'est qu'à comprendre que ça réalité mais baboya ki yango sans le savoir ba gezala ki pona kotombo na kitape honneur ya musique congolaise libanda faire ko koma histoire esika oyo bakolo bakoma bankulutu bakoma ye pa ko koma po ba sali tu ba ko beta ba tu bakoma ba mama beti ba beta ba fina biso ba benga seigneur lei et ça beta papa wemba beta na ma disons scolaire to luka mta longolongo les sel mta ko ke longolongo za li feregola po to mona mta panza matanga na Côte d'Ivoire feregola panza matanga papa wemba apanzi matanga Rafat a ramener sengo na Côte d'Ivoire to do ke ne be 2 ans matanga Rafat le pas donc no zonga sous sengo Abidjan Lissou et sengo so nga papa nga to za bo Casino de Paris za li salle mythique salle les plus prestigieuses ya Europe donc ba doit za déjà ko sepela po. Voilà, et c'est à Paris le 7 novembre. Les padres ont un concert à défiter. Azoyande ont un concert pour honorer les Africains, les Africaines, les Congolaises. Voilà, merci beaucoup. Et frère, quand même derrière la caméra, tu vas photo ça. Tous les Congolais, Congolaises, qui ont participé à concert, il y a fait rigoler à Somba, bien au Casino de Paris. Je pense que ça va négocier. Tu penses ou bien tu as l'information? Je pense avant le bélo qu'on a une information précise. Non, mon angana ego loba. Mais je pense. Information précise pour payer ça. Oui. Il y a un moni dans le lobby. Je pense. Fnac pas d'autre que billet. Pour moi, moi benga ngabna sombi billet physique. C'est que sombi on a point de vente na Fnac. Merci na muta sombi billet on a physique. Ça dit bien ma casse. Bah tout au bali ko soutenir concernant la Casino de Paris. En tout cas, tous les abonnements sur la plateforme streaming, c'est très important. Biso to ko défendre les padres na matalatala o batu ba ko mona mais ko zala esengope ba golo ba keni ko zo ba abonnement na bango na ba plateforme streaming c'est
na pesi succès pe leki belé na bato ba mituka bazo pesa ba golwa papa shusha ba golwa la bango ye gouvele golwa bato ba oleka ba kaka ba obelela sima kamera kute ngombi inondation ya kosakala gouve papa maloba sukali mutana maloba kilelo oyo ezaki lelo yo kilelo voilà groupe to na suka pesa pe ba mbote mbala plateforme streaming et ça la bien makasi ba abonnement na pesa ça la bien makasi to ba abonnement na ba plateforme streaming c'est très important c'est très important na pesa Yorlen oto leganga pipinga na pesa mote wana mwana vena biso Yorlen na pesa mote na pesa batutu ba otala gouvele gola to s'abonner massivement na ba page officielle à Papa Hervé Facebook Instagram TikTok Snapchat officiel Papa Hervé to commenter nombre d'abonnés et ça la bien makasi na ko bossa na tena pesa na mono changer liste yo changer la liste chaque jour point remaniement papa remaniement pour quelle raison remaniement pour raison c'est belle raison vient na yani ga yenga yebi oko butsanda bato me solo la te yango moni na sali remaniement na ba siko tambo na ba moto ba kosomelo pe mutuka te na ça que tu ya pour na matériel ba golo te soutien kaka te ne matadi jeudi voilà to bossa na point soutien na bango c'est très important pour donc ne ça la promotion elle est pas de à proximité à province par province na fiston frappe soko ba kotinda mukie fiston frappe azana makambo eza wana ba tinda pas fiston frappe opa nga kanisa gouvernement ndenge na ye karaye ya mo na sali remaniement oza liste de bavards voilà liste de bavards ya mbongo liste de bavards ya mbongo to yoka na moni maître Dadi ya kuza mais c'est 60 grande puissance ya zakaming na Yuyuka Bwiku Jones Diego Kao Paris Yuyuka Bwiku a o solisa gouverner na ko yibate pourquoi aïe Nathalie héritier Moubiala très puissant ko sakanate puissant ko sakanate na ko bossa mon vieux Weston ti vundu Paris à Luanda de Luanda Paris des États-Unis wolo ndeza resika ya lalaka voilà des fois tena ko bossa ngate passance bosombe boss ya Paris hôtel longi na mutu azavi ma boss na ko bossa ngate DG Polo ina ko bossa ngate to na tena ndani Clémis Mogango mwana Lyon Clémis Mogango na pesi yo mbote mwana Lyon na ko bossa ngate Capo de Mola na pesi yo mbote Capo de Mola na pesi yo mbote na ko bossa ngate Dudu Dani motema ya mama Ange Isungu en direct ya Kinshasa na pesi yo mbote mingi na ko bossa ngate filmer matoto mwana poto azana biso na Kinshasa président na pesi mbote na ko bossa ngate Léon Kiangani akotala kana nganga akotala kaya vena nga Léon Kiangani kitoko na ko bossa ngate na moni Glody Wai nete banzuzi na kati États-Unis muta longola Donald Trump afandisa Joe Biden nanko nyango na ko Francis Mavimpi maf confier André Léon kitaka na bisio ya kosakala te na ko bossa ngate Yannick Kayenga la mon invisible l'homme selon mon cœur ya Yannick Kayenga wana ya ngai na ko bossa ngate Papi Kuka mon vieux Papi Kuka direct à France na peso mbote mon vieux Papi Kuka na moni Chancel Zola Chance Zola ndeka Lubumbashi aza fanatique ya lipada ko sola kitoko ndeka Lushina pese Chance Zola na peso mbote Tyson ki Villa Pedro ndeka Hollande wana ya kati wana sponsor officiel c'est badaba leula motema mama Esther Fondation Lilac tant ko tanga fondation to ko bossa na raté Fondation César Pachoti Yangoy loboko ya Nzambe loboko ya Nzambe. L'enfant, c'est l'avenir. Agir ensemble. Agir ensemble. Les enfants, d'abord. César Pachoti. Yango to zala ngoti. Yangoy. Tala ndenge César Pachoti ako tanga na nzoto. Ako tanga na nzoto César Pachoti ako tanga. Maître États-Unis. Maître États-Unis bambote na yo. Maître JP bilanga makofi. Voilà, on est. Na ko bossa na gate kitata de Bundes photo pesa kimbote ko tali mon vieux Adolphe. Na kata Chine na peso mbote mon vieux Adolphe na Chine na peso mbote na ko bossa na gate Grèce tonton la lande ya Istanbul la kala Pamela ebengo ya Yagola na pesi bango mbote na ko bossa na gate Smokey 9 D 7 8 grand rappeur na kata Londres deux fois tena ko ba sona liwa ya ko sakana tena biso na yoki ba sona bi non o leki papa ba Kardashian Smokey na ko bossa na gate Patoche manager na privé lo baka soki boko sala mission na tariki ngango azangi saka midoté mais c'est sans pisse. Voilà, merci beaucoup. Équipe présidentielle ya maman Fanta Fofana, maman présidente ya tous les gouverneurs bagoulois Emmanuel Kalonji, les sages coach bango ko sala bien makasi na ko bossa na gate Nicole Ouye na pesi mbote na ko bossa na gate maman Lanita sponsor officiel la gabonaise ya grand plateau tala maman Tadi maman Lanita. J'ai dit tous les Gaulois pour soutenir Bisso. Rendez-vous le 7 novembre à la Casino de Paris. Mais
kende ko s'abonner massif na ba page officielle ya les padres to ça ba abonnement na ba plateforme streaming pour nous zela ba album na biso légendaire eza ko ya bientôt harmonie na dynastie fait père na kata harmonie na kata dynastie ezande lisanga ya bayembi o batombola nkita ya honneur ya musique ya Congo moto aleki moto alité kuna ba ko pesa ne honneur ya musique congolaise eza la projecter libanda o ya kotika la libanda akotika la libanga ya mungu mama lote na pesi mbote na batutu batali gouvele golo o ya bango banile concert toko zela bata mabumu baleka basala analyse ko bona analyse te toko salela bino analyse nanko boteka ki 18 billets concert annulé suite à manque à vente à babillé beaucoup c'est la Covidité bozu kima ki kakala ki lumbuki le pesi matekita. Ah oui, merci beaucoup, un grand merci. Merci beaucoup Sergine Diel Motema Patrick Demouch, André de Beauvais parents ya Maïcha Bambote na yo, vraiment un grand merci à toi. Également à Papi Ecofo Business Ambong en dehors d'Istanbul. Il y a la Ramina Nadine Talabouane, la maman de Marlène, Alain Kembe, la garçon de disques, mon vieux jury, Tansi à l'architecte le plus doué de sa génération, Aaron Tansi à Mobutu, Kefnda Mouchipai, Bambote. Restez toujours branchés sur Emergence One Télévision. Et puis n'oubliez pas de soutenir la fondation César Pachotti Yangoy Loboko Yanzambe. L'enfant, c'est l'avenir, les enfants d'abord agir ensemble. Car César Pachotti est là pour aider les enfants. Talaka Bana, Soko Sungi Bana Tema. Un grand merci. Un grand merci également à Sebadol Baleou, la montée, ma maman Esther Fondation Lilac, en direct des Suisses, plein de bonnes choses à toi. Également à Bienvenue au Signor, le mannequin de Lyon. Mon vieux Papi Chomatende, les beaux garçons boulevard. Yaya Baleki, Maman Lanita la gabonaise, Fanta Fofana, Bibi chez Umoso, Naomi la japonaise, Naoli la perle rare, Bambote Nabino surtout. Joël et Mouya, qui toque. On est ensemble. Restez toujours branchés.